Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous êtes bien. Moi aussi je me porte très bien la famille. Bonjour à tout le monde, coucou, coucou la famille. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizubino, boboto bondeko. Na kati ya mabota na bino bandeko nanga. Toye to solo la moi muke et ça a bien. Voilà. Le solo là, bonjour, shalom d'avoir homme de Dieu, chantre de l'éternel, bonjour, bonjour, voilà, bonjour à tout le monde, bokota, partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo, et vous allez bien ma casse, vous partagez, vous aimez, partagez vraiment, et vous allez bien ma casse, bande konanga. Et puis, tu les capé dans live. Tu les canons dans live et vous allez bien. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes très bien. Bobo to bondeko, na bande connexion sur l'église catholique. Et puis, vraiment, shalom, shalom, na homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika bizubino, to PCP, matondo, na bande connexion kimbangiste, salam alaikum. Et pas bizilement, toute tendance confondue, vous êtes bienvenue dans sous les baobas et la église. Voilà, c'est que comme un mot d'ordre dans la Sabino chaque jour, et sous les baobas et l'église, et c'est ici comme tout le monde a place nae, nous avons des moko à roya kozoba oyaye, et ça la danoise. Voilà. Donc bande konanga nae na sujet nan oyo ya Naomi Barcelone bandeko ezali likambo moko ya pasi, likambo moko ya mawa, likambo moko ya kitoko te parce que nani ndeko azana maturité te. J'espère que makambo oyo soki réellement eza ya solo oyo komelie ekosala ke akoma mur balobi pe muto akola ka koma ka mur na ba coup ba circonstance ba makambo ezolanda ezopesa ke muto akoma mur. Espérons que akokoma mur. Mais ce qu'on a commis mur, c'est à mieux et ça vit nae. Biso to ya kaka to pesi conseil. Ba o na e komeli bango te basa nini. Ba milenge la ba e ba toza na communauté nini. O tsoko lingi likambo na ezala bien toza na communauté nini. Bande kona ngai. Soki bomona ka biso to ya ka awa tant soso to bomba ka bana na biso, to bomba ka bisika to vandaka, to bomba ka ba wifi na biso. Toza bazoba te kokata te ke toza na bana moko boye parce que moi na pa ya zanga tina za te même moi naza azana problème azaka mwana akobi kisope na likamu susu emsu moto ezopela quelque part pa gangi tango yolobi mwana agangeli nino ke tala boye moto pe bokamati pe bopakati pe bokini donc moi nazanga tina za te mais soki tobombaka bana to bomba même place basalaka, place batangaka, misala na bango, évolution na bango, parce que toza na communauté moko ya mabe. Parce que toza na communauté ya bien. Fuku to yaka na ba exemple ya bana na biso, ba classe ni batangi, ndeni to sali po na ba réussir, période ni to zaki ba femme seule, période ni to komaki na wifi, période ni to salaki boye, to bandaka kan, to zaki no bana miki ba chérie, to ko koyela bilo ba exemple wana. Et fortifier bato belé parce que Dieu nous a permis to les kawana mais tant que to tchaka ba point parce que nini toza na communauté à motema mabe notre communauté lokuta bali kokose la bato makambo ba roya pe moi c'est pas tier maquillage alati pe liputa emso alati soki robe pousa na pembeni na e solo mais aye wana abandi kokosa mama wana botala batate belé. Mama wana boye, mama wana kutu boye, abandi kokosa, na mungongo moko boye, bozondi maye, bozo kotsa ba confusion. Mais moto ye moko zo ko yebisa bino ke nga na za boye, vina nge za boye, bolingi to yango to bomba. To koma ko bomba donc moto moko donc akoyeba la dano c'est qui azate. To bomba ba vérité parce que toko moye zate communauté za motema mabe. Biso ba to bomba to bazoba te. Biso ba to bomba to réussir. To kende liboso. Tozo kola.
tozo kende parce que to bombi secret na biso o bakoya na réseaux sociaux na ya lokuta na ya solo o ya ndimi andimi o ya boy parce que na yebi na ngape binote bino be boyebi na bino ngate ngape na benga na ngabinote boza pembe na nga ou bien botala nga te bino moko bo sepela na sagesse na intelligence ah te lobi to landa mama oyo c'est comme ça so pe mkolomoni ke ah parce que moi moi c'est moi aye kokosa likambo yo landi olobi olongwe na yo kende na yo mama na malembe nyoso place pour okende bali kofinga ofingi na yo essentiel nene na osa l'émission bo est-ce que bo mona te sika moko komami ke la danoise abota batate bele la danoise aza zoba la danoise aza kubuka la danoise ekominga ata sika moko te échanger mongongo na ngate échanger voix na ngate échanger propriété ya ndaku na ngate échanger propriété na ngai te échanger mwana na nga moko te bandeko soki na olobela bino nyonso oyo c'est juste pour na la musa conscience ya Naomi benda matoi Naomi oza moto a théâtre oza na makambo ebele koya na communauté bakotala yo oza na babeze ebele yo kokosala bakotala yo mais keba na likambo etali séjour keba na likambo etali santé keba na likambo etali mwana na yo akoli ti lelo boti mwana mosusu te Naomi oyebi te ta mosusu mpe kobotaka lisu te oyebi te nzambe moto apesa mabota mosusu mwana obe moko wana nde kozala na ye sikoyo mwana wana olingi onéglige ye Naomi ngai le nayaki na mboka oyo Naomi ngai le na ye na mboka oyo Naomi ngai na bandeki kozonga na Danemark nakotisaki maladi nakotisaki teke ngai na longwe mosala nakotisaki maladi nakoti nango 2 ans Naomi mutu ayeba te ni proche nanga ni mobangi so babika ke la danoise alongwa na ye musala Naomi nga na kokende ko na Danemark ko kende so ba soin ya santé na ko zo avion soki docteur abengi nga na ke na zo bakaki na yoka pasi place bo bazo kotala ba donc na mais na zo liambo na na yebisaka mutu te na sala mo 2 ans nozo batika tran fele Europe mobimba ba oyo ba yebi na même na ke Belgique France ba tu ba camarade nanga fille mo bo azaka awa to zaka na to yeba na pe ka soki place ni na zo ba sute na yebisaka ekanye na fungoli ka mo mke na bina zana tike to saka lokwa to kokanda ndo ke de France na tike nanga moka lada tike na kabeli epise carte nanga ya business class aki azupe na Eurostar ofele donc train nyonso même na Londres train soka ba eloko bateli train au laksika ticket inter eza monde entier au futa ticket te nde bomona bato ba mema ba train ba saka na ba Taiwan mais moto yeba kite kaka ngai bana nanga na mobile nanga esili etikala pe kobima te batukuna pe na Danemark bakofunda nga pe te moto kofunda nga ndeni po ayebi na ete ayebi kaka nasina longwa nga musala nazo dresse na ngai nake na coopérer pa garçon mo boye ya bien na pese bambote belé na tie na ofuta soka ba futi nga pe na 4e mbongo bien na pese mbongo na ya senga nga ko nyumba mbongo ebele te donc na ndenga London na eza pese onka 50 livres kuni ba do pesa 500 na bango na pese yango nga wana ozo mbongo nga full tango esili wana na koti sikoyo chômage 2 ans bozo mona na lembo combien 4 ans ce qui na betela ki congolais mbele afundi yo akofunda yo kiazaka suna mboko ote parce que so oza malade faut zaka kunati azaka suna mbongo na mboka ote abima na ye aleba yo ko ben so brisque okaka yaka na 6h du matin yaka na 7h to mona obi ba ndi ko lando na aéroport mais tant on a betaka di solo te et les cas pepele si tant pe na yoki ke na moni la koti chômage c'est ko ba obligé ngai ke ba pesa nga musala bango moko parce que soko sali 2 ans na musala okete ba longoli yo après koti chômage na nga na liango 2 ans deuxième année ba lobi na nga siko ba lukela nga musala kuna na eko déclarer ke na longwe na koti si peda ba papier na nga
ke na komi na nga na Londres na Angleterre awa leng na ye aleng na koti ba papier ba foti nga 3 mois na nga susu elandi nga awa après na kenda na nga kitoko boboto bondeko na beta lisolo pa mutu te soki na betaka pa ba congolais ba kufunda yo to linganaka te tango baloba ba congolais ba lingani no tozonde na motema mawa mais to lingani te moto ko za lingine yo te mais ayoki kake okufeli mawa wana cotiser ayoki kake akangami na Kinshasa ko futa tikete mais alingi yo te iya di eza kolinga nako zala na pitié ekokani te tolingana te siko yo Naomi ozwi passeport na yo soki ya solo soki ya lokuta yaya otiene tui na yo lekisi obombi oyebi ke passeport wana na ntango yo ovandi okoko ozwa yango jamais oyebi yango bien eza eloko basaleli yo na bantiye bapesi yo acte de naissance obeti copie na yo ozwi mukanda na yo mais pourquoi il faut kaka oya ko balancer yango na réseaux sociaux oya ko finga baninga oya ko lakisa yango ndeko nanga il faut le passeport batia nga na voyage partout non mona na soki na laxi passeport nanga lobanga mo na laxi yango mais so pe na laxi yango te muto ko mona ngo azate est-ce que kuna place ba laxara passeport et ba policier yo ba ko filmer bango tongo ba laxara passeport déjà balobaka caméra kota te donc muto mo na passeport nanga ndeni na ke nango na lakisi na koti nanga na vio na tina kati ya saka menanga mais eza passeport normal mais tozo lakisa yango te mais yo siko passeport yo ebike ozwi yango na cop yo wana oke na Kinshasa obandi ko lakisa passeport siko tala ndenge balobi ozongi mbangu bafundi na ekola mwana bafundi yo na ekola mwana bato yo fingaki bato babaki bakotelemela yo bakei kofunda yo na ekole ya mwana babengi yo suko mbangu ndeko nanga mwana naza no minere mwana na ataza pa tata na ye msu papa na ye aza na mukanda te msu papa na ye aza na droit ya kozala na mwana te oyeto on ne sait jamais batu nyoso bazaka na poto awa te baza na droit ya kozala na bana ndeko nanga avolinga mobali soko za na bana il faut benga otuna casier judiciaire na ye na kati ya mboka wana bolingaka bilinga te nana kute na mobali obandi kosepela na ye asalaka mususu aza na interdiction kovanda na bana musu aviolaka bana musu abetaka bana musu asaka likambo moko boye ya kozala na bana te yo sikoyo okokamata mwana oya yo parce que aza papa na ye mais ole musu oyebi musala ye asalaka te oye obwakeli mwana yo wana okei mais sikoyo tala babengi so na catastrophe loba siko ke so ozaki na tikete siko so ozaki na tikete okangami kuno za na tikete olinga kosuka ndeni pona koya ko justifier makambo nyuso pona nini soko vandi na vie olingi kaka oluka makambo oyo okoka ko résoudre ngote yo mona ka makambo ko ba blague yo zo mona ka likambo ko la ba je yo moko talaka YouTube omona ndenge batu bakendaka basiniaka basali pétition pona mutu basali likambu boye batu batelemi mutu balakisi mutu akala ya fille boye bazwi bakeina bake kofunda batu wana batu ebele ba YouTube na bango ekangama bakenda kofunda bango penza tina préfecture awa basakana te surtout bino kuna na France en Angleterre na ebité parce que ngana kota ba makam na bango te bomoni Fally moi j'aime Fally aza na Londres ba mama ba ningani mengala danoise na kenda te nakende biloko pampamba wana te wanga benga ngo biloko pampamba mais ezali bien pona bato balinga kokende kuna to boni ba ya ndeko oyo nani ya Ken Piana zakuna ala te lambo mabe neti azaka mutakala kaka na yebi te pona nini kutu ala ta bilamba ya Ken Piana wana ndeko mwasi okoli yo za muta oza vraiment muta génération na biso te okoli penza ya lata bien soko to lata kitoko bilamba valeur oza mwana mwasi moko gentil na tie moi entre parenthèses ya Ken Piana
Ce qui est Angèle Moussoaili. Oza très gentil. Ngana kutana yo na Eurostar. Ken pia na yeko tika yo. Ba ken pia na ba keinga na ye. O moningo bile de noise. Ah, ken pia na uto kendika sikoyo. Yo kutumto benga kangai. Olataka na yo bien mukolo wana. Obimaka pe kitoko. Obwaka mina ona jogging na yo. Ya. Lataka bien. Bomba ndengo koma ko lataka wana eza sou bien te tala na ebite soki to boza ba star bomandi koma na ba âge moko boye bomandi ko bebisa même ndeko na biso mwasi oyo na nani grande sœur na biso Mbili Abel ye lisusu ali bumunyo se sopani ayesu ko lata bilata lata lisusu te lata na yo boaka mwana ma polo na moi basket na moi nini okobima kitoko Angèle, tu gardes toujours ta beauté, tu gardes surtout taille, tu as une belle taille. Bomba pourquoi ko lata bilamba ba belle neti elinge ki manango longo lango caleçon te. Donc bo sopana ki kuna pa boyamba fali. Bomoni ke ngaba biloko wana na kota ate. Moi je suis une femme. Vous comprenez, naza pena maman na kati ya ndako. Nazali mwasi ya wifi. Donc là pendant mwasi mwasi pendant ya mariage coutumier à vanda. Na kokota na ba biloko wana te. Biso to kaka ko lamsa conscience na YouTube. To kangi parenthèse, to zongeli Naomi. Sikoyo tala ndenge okomi. Sikoyo yo sikoyo ba ya ko découvrir. Est-ce que yo botama na mboka wana na banti? Tango bako bande ko poser ce ko ba question mboka ngo géographie nango tango zipe mukanda wana ya batu wana yeba pe géographie na bango kende pe na mboka ngo sur place oyekola parce que ba ti yango ezandenge nini boye oyebi te ba wa ko botolo mukanda ba ye ba refoule na mwana ba pe sur interdiction ya Schengen e ko zaka ya France te okosala ndenge pour la nini kozala zoba boye ti na dernière minute attention na makila ki vantar na kati ya nzoto ne bino bobota bana bino mais yaya na biloko musu dosé ça qui vantar na mbongo na yo ça qui vantar na mobile na yo ça qui vantar mais keba na séjour faut ko battre la séjour. Séjour eleki elle est dans la se awa na bamboka oyo en tout cas ozana tata na ona mama na yo mais soko zangi séjour oza na ona tina te na mama na ozana na tata na zawana kutu baza même na Congo bazo lela soki ba moni yo boye obimeli bango sa osala signe o ka mama na tata ba piquer crise ba kansini ba refoule yo parce que ba yebi que séjour yango nde eza clé ya makambo nyonso to. Okoza lozana wana ufana bambule bilo saka na mukanda butu mais ozala kaka leste même bato basomba ba mikanda bato basalela kawana azana na mukanda mutavandela mais azala ka leste par rapport ya yomoko oyo zupe na yomoko na normal attention basaleli yo permis ozui na yo mais okozala leste na conscience na yo mais soko zoki permis na yo moko au moins tant na omema na mutuka na o omema avec assurance ne sengombo boy bande konanga eloko ya yo moko ah non et pesa ka elengi moko boy ou bien vraiment soki biso bakabeli yo cadeau moko vraiment ya bien ya euti penda na maboko ya malamu ozo zongo ne sengo moko boy ozo lata ngozo sepela. Mais si on dit que cadeau oyo mutu apesi ngango yibaki na yango na magasin ou bien bomaki mutu moko boye po na zwango ata soko lati yango conscience na yo kozaka kitoko te e banaka ko travailler yo ozo comprendre soko zo lia mbongo moko boye ozo kosa batu pono lia ka mbongo wana conscience na yo pe kozala ezala kitoko te. Mais si on lia mbongo na yo neti ngana ebike na obalisa mutu oluka mobile oluka mwasi tango na lia ka mbongo na nga obapesa nga na lia ngo ne sengo makasi et puis na tout na toujours boza bien ezokende nini ça va ata to lexi 2 ans jour obenga na kotuna boni mama boni papa parce que ba kombo na bango etikala na kati ya téléphone na ngai na ba jour nini na sangisa bango na tiaka mo na kati ya téléphone na nga tango benganga ebima mbala moko na année voilà olia mbongo ne sengo parce que biki na sali musala nanga mais tango yo biki
ozwi document ya mabe yo ye oye kofinga ba congolais tozalaka na tolimbisaka batu te batu ba congolais baza mingi te balimbisaka bakosaka omote bakangama kaka kolimbisa moto eza kobosana likambo te to balolango na français na balangi mosusu baloba yango te mais batiango pena na lingala pour dire que biso ba congolais kolimbisa moto ezali kobosana likambo te alors ko keba ostala moto mabe ozela limbisa yo non yo zela kake lokwa anga sina sali moto mabe lokwa anga sina blessé ye lokwa anga sina lobi vérité kati na ye akotikala ka wana kaka do akomi ko esclave nanga akobando yako kuganga kaka wu soki ozana ekenge te aswi yo congolais za ndenge wana Naomi yo likambo salaki ata soko lakisa passeport na yo okoye kosala émission to bazoba siko lelo balandeli yo sikoyo o balingi bayesiko mpona babotola mwana na yo wana deja so bakangi na fraude bakobotola mwana na yo bandeko Naomi siko akomi na problème mpona mwana Naomi siko bazwi mwana sikoyo batie nanu pembeni batie na observation siko bakotala mwana na yo abotamaki na hôpital nini parce que banyonso babotamaka na poto babendaka bango makila awa so mutu abotami na poto babendaka ye makila siko mwana na abotamaki wapi mpona koma na passeport wana ozo comprendre abotamaki wapi ocheki mwana na abotamaki na Congo abotamaki na awa tango yo ozwi passeport wana français tala ndenge okotia mwana na problème tala ndenge okotia vie na problème bandeko discrétion na vie eleki même si aux influenceuses même si yaka nini mais il y a des choses il faut garder parce que tu as la communauté américaine tu as ba Kardashian pour ce que tu américain moi je veux vraiment être contente je veux faire des lives avec ma famille mais tu as la communauté wanate tu as la communauté ya motema mabe même iso bayebi koza na zemi ba osouhaiter obota morne bayebi koza na zemi ba osouhaiter obota baba oza na zemi ba osouhaiter kufa na ti bazo souhaiter kufa na kushima boyokaki même grâce temo ba audio bimi ande ko souhaiter muninga na ya kufa na kushima boyokaki batu ba audio de ba bimisa ke ndeko Angelica kufa na kushima kufi na kushima boyoka ndenge mutu bazo bato ya ko bwakela to kotambola na Londres to ko luka moi to ko bwakela ya sid to mona mitema ya mabe ya bato alo yo Naomi yo talaka na yo communauté te ndenge lekaka otalaka te ndenge batelemela moko awa basala nakba do abima na mboka ti lelo mwa mwasi kaza na mukanda te malgré kosaka zo mukanda eza te Karine Mokonzi aza na mukanda te ba audio eza awa mama na ya zolela butu na moi wana na ya osenya mission Karine Mokonzi pa na kolobela mingi mama na ye na kopesa mingi mama na ye conseil parce que azolela na minute yo mama Karine Mokonzi akondi Karine Mokonzi ngana ana photo ya mama na awa ndenge akomi ya photo ya dimanche passé awa naza photo ya mama na awa ndenge azoke na église tu vois bandeko bokeba eza facile te donc à bon attendeur sali soko zo permis no ya cop kobeta lisolo te silisaka na bakto basalelaki o permis tambola soki oza na yo okoti are maladie lokuta mpo osala bakope na yo voyager kobetela motu te soki ozwi mokanda na osalaka mokanda motu kobeta motu te yo keka mosala na yo zongaka na yo moto atuni olobi non nga na obeta na nga na ndenge na nga na osala na nga na mokanda na nga parce que toza na bapaye ebele ata oza na yo na mokanda te bato mosusu basalaka na bapesaka droit ya mosala kolinga te vi na obetela motu nyonso oyo nasalaka kutu na mokanda ya tel oyo nasalaka na mokanda ya lipasa na ngai oyo nasalaka na mokanda ya ndeko ya mobali na nga yaya baofunda yo moto akofunda moto ya mosika te msuka kope moko ozwaki eta moboboyani abimisi nyonso lelo evina ntoyoki alobi te mobali ya Karine wana
akoloba nde place tokoyeba soki maniata azalaka bebe ya solo akoloba na alobi te nakoya ka lelo no ya kosola mama Karine kopesa mama Karine conseil parce que mama wana akoya kotika biso po na souci ya mwana na ye aza na pasi na motema azobondela mwana na ya loba te afinga mujakina te sino te baobimisele secret nyonso mwana na ye e ozala pasi nyonso tu eza awa eza pasi nga na yaka kotia kamera te po anakosa mais eza pasi apona atande asali lelo Naomi bomoni sor na ye mwana na ye bakobenda makila mwana na ye aza na maboko ya Naomi te donc bakomi kolandela ye nyonso avant Naomi azwa avion azonga awa mwana si bazwaki ye na leta pona nini bilobela passeport Naomi alakisaki eza bati balakisaki na maboko ya police donc azoleka na tribunal hey yaya congolais basakana na ete congolais basakana na ete komona congolais azobazala te ata mona mutu mobo aloba te azaneka bon kokanza eza zoba te même congolais za baba azoba te même congolais za kizengi makila wana bazoba bazala te akosalelo moko ondimete ke ye mutasalaki yo ayo ba munga manjelu ya le ka bomba ka bana mike baba na ye ya mengai na kumisa nzambe ka jour na botama na koma déjà ya na botama le 1er janvier tala kaka donc na janvier déjà na zaiki ya na botama na 6h o botama jour na 7h azaka aleki donc ngata na obotama na okoma mukolo donc nga vraiment na moi mkiete na mtakala et ça la nga bien po nzamba pesinga ngulu apesinga grâce comment nde bana nga ba okola nde na omona bango boye nzamba pesinga grâce na kufa pe lelo te na kokufa lelo te yawe na ngai ikino na mona to biko kati na yawe amen maloba na yo ekokisa makati na ngai amen papa na ngai ye bilolamu osala pananga ye bibolamu osala pananga ya botika malamu bola ike bo partager ko ya balaki na mne komi okwa neti problème finaka place a très bien ya like bino so wana ba sans papier nzamba pambola bino bino bosala mikanda batu bino bozwa mikanda cop makamusu baloba te yaka sala lo yenge na yo me keba secret libala na yo balobaka te secret mikanda na yo balobaka te secret santé na yo balobaka te kozaka pe biloba loba te nga kote na koma na cancer nga kote na communauté na biso te baya obakiselo eloko mosusu mpona nini cancer wana eboma yo boye na koma diabète ozopanza sango baolongola kombo na yo mama diabétique mama wana cancer malgré eba kombo na yo me akomobengo mama wana vous comprenez bilo mosusu baloba te toute vérité n'est pas bonne à dire gardez silence l'éternel vous complétez bye bye bisous la vie maman nangai